nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande Kobalandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzombe tata ingela o mabota mabino. Na ABC, c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate. Kola la kola muka ezali bongo habitidete. Ndete latina biso banso toloba ete c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Nalaka kina bino bande ko balandi ete na kolobela bino maemanso mazali koleka na République démocratique du Congo. Bande ko balandi to solola. Émission na bino eza ya réflexion. Émission eza ya éveil patriotique. Émission ezali bongo ya socio-culturelle. Toyambaka mutu nyoso pe tolobaka nyoso pe na salaka ba analyse politique. Bande Kobalandi maye maleki na République démocratique du Congo tolandi na betando eke toyoki mawana ekolo Congo toyoki mawana ba Congolais tozonga bazairwa. Merci na Germain Bafalanga na Imper Zaire ya sika bana Zaire. Merci poete kuna bozali bana ya tata moko mama moko ekolobo moko mokonzibo moko parti bo moko. Bande Kobalandi yambona kota la mama ya likambo po bosi boyebi molobele wabelo soka telemi boye akotoko. Cela veut dire mabe ezali, cela veut dire mbeba ezali, cela veut dire l'état moyini, l'état assassin, l'état moloki, l'état génocidaire atiki maele na mabe te. L'état zali bobele ko telema na maele mabe ko luka lolenge nyonso a assassiné République démocratique du Congo. Kasi cette fois-ci tolobi botumba Congo mboka oyo ebunga l'existence nango mobimba mboka oyo balobela yango la mikili nyonso ete ezalaki na ekolo moko kombo Congo ba extermina ndenge bino batamaile bolobaka na lopoto population nyonso mboka etikala bwe inhabité wana nde tokopambola bino po bino bakolo biso. Kasi soki kaka na mayele ya boye na intimidation ya boye toyebisi bino ete bozali kotinda biso to appliquer article 64 la lombango poete et komi makambo ya lombango esengeli soulèvement populaire et salama poete tomoni to keina makambo matali mibeko to tamboli na logique to tamboli na makambo ete to talabino lolenge ni bozali ko sala to talabino poete buku likonzi ya mboka to tosa yango mais tomoni maloba oyo bino moko bolobaki la biso ete boko tosa mobeko likonzi bozali ko tosa yango te lokola bino moko boloba na article 62 na alinéa 1er ou 2 boloba na biso nul est au-dessus de la loi. Cela veut dire moto côté azali likolo ya mibeko ezala yo président de la République ezala yo ministre ezala yo député ezala yo moto nyonso okoki kotelema likolo ya mobeko likonzi ya mboka te lokola bino bolobi botambola likolo ya mibeko likonzi ya mboka tala biso nyonso tokolanda bino balobi yo Saulo koki eloko te Saulo kendaki na yo ka kotokola ba minéré Saulo yo yoki kotala bato bali ya malamu te Saulo yo yaki te po libota Congo ezwa bonsomi yo yaki ne na pouvoir kokwesa Mobutu kokosa biso za ba libérateur Nzambe de mutabo yo eza Congo te Nzambe histoire ya Congo ezoke la histoire ya Israël Nzambe nda boyi yo bato bakomi koyemba Nzamba poni osala ye pona nini bolingi bomba moto ko Nzamba telemisi po eta sauvegarder République démocratique du Congo bozo capacité angolais betaka biso Braza ebetaka biso bamboka nyonso ba Rwandais tolobate ba Burundais ba Tchadien na parle même pas Congolais aza la crédibilité te à moins que Zaïrois soki la kosi tozonga à l'époque à Zaïre totala ndeli babande ko banga Congo Congolais basakala na Angola te na tanga Mobutu soki ba refoulé biso na tongo na midi Mobutu a refoulé ba Angolais soki ba bomi biso na tongo Mobutu ko boma ba Angolais
azalaki na rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On l'a dit que moté malamu tenga la collection moté malamu te. Ezali makambo nzambe ezali ya biso te. Yesu Kristo ba yeko futa impako. Atindi Petro qui est la maille, péché mbisi. Petro qui est péché mbisi. Alors bien kopesa bien avantage boko lia na mbisi na mbongo. Ale Petro fungola munoko mbisi, afungola bo mbongo. Azui pièce monnaie, apesi bango. Alors mbisi bilo bolia. Eza makambo tozo bikeza ya Biblia ko kosa biso te papa. Celui qui tue par le paix périra par le paix. C'est la Bible. Eza maloba yanga ito c'est de la presse. Mais na lobi lokola to komi boeto moni ete l'état assassin, l'état criminel a tomboki. L'état assassin a yoko bomabatu. Babandi campagne na bango ndenge na zebisa bino boye ba déstabiliser Martin Fayulu. Pona nini? Na yebisa bino que les 11 urgence c'est la République démocratique du Congo pour ma pona mezate. Moi namboka Corneille nanga falaki abengisa ba candidat président de la République. Mais papa bako kota ba urgence ngo boni. To boy négociation. Négociation to lingi ngote. Au référendum NON ndenge bolandi Mobutu. Ndenga lobile bilo na suka. Elingi kolobake NON. Matisa mongoloto nzete likolo kitisa ya moke tombola tia mongoloto ya 0 pe bakisa mosusu pe tombola kene nango likolo elobi NON. O ba négociation, o ba référendum, o ba kombolo soboko pesa la République démocratique ezali te. On est le 12 décembre, totika na 11 jours. Le 23 dimanche. Oyo te, mais oyo ezali ko ya biso banso. Seni, tozo zelo pesa biso ba place. Toke mapunami. Maloba ya mona mboka Michel Ngatoto l'homme noir na ba républicain. Ba Zaïrois balobi boye. Na président na bango Germain Bafalanga. Maponami mazali. Mwana mboka toko miso na suka. Tika nzambe ya Congo abate la Martin Fayulu. Nzambe ya Congo abate la mama F Bazaiba. Basi wana bazama ele oyebi ngai moto la landaka penza pona za molobele boza F Bazaiba. Mama wana atanga. Apesa nga guya kotanga. Azali moto ya mibeko aza juriste. Akoye ko monter scénario à lolengo te. Bila bozo mon entourage à Martin Fayulu te baza batu batanga bemba gombo. Muzitu azaki premier ministre awat. Est-ce que bakoye ko sala manigance bongo po bino ba congolais bazo kote bilo maele mabeba lo bezama Martin Fayulu atamboli bisikani. Azali ko tambola kana kombo ya Nzambe. Mwana mboka kabuya l'homme puissant chana no vidéo. Oya Martin Fayulu lenge ba uti ko assassiner. Abeleli balari, abeleli batu nyos, be étranger ba boy. Kasi toko longwa na ba commission nyoso tokota. Tango Martin Fayulu akoma président de la République. Akobimisa biso na ba corps nyoso na ba association nyoso bokota. Makambu nyoso tokota. Akobimisa yango o ba CPI o ba biloko la bilo nini o ba organisation nyoso oyo bokotisa congolais toko longwa pour l'époque Mobutu ezalaki te. Saulu akotisaki biso yango akanisaki eza bénéfique pour la ye biso tokufa. Mais tala lelo. Bako kanga bino la CPI. Kabuya l'homme puissant tient la vidéo. Bon, on te rejoint ainsi. Ndombasi bobenga kingai bolembaki kobenga te kilame
plus 49 obenga kindeko olembi te olobi nanga vendredi oyo boza kokende so pa Louis Michel na ndako na cette fois-ci bolakisa lolenge nini azali na mayele atako mokete bozilisa crédibilité na yo bato batosaka ye. Merci na bino nyonso bozosala litu wana ba diaspora vendredi ngala kabuya tokozala bino aline. Merci. Ba Congolais partout, vous êtes bokanga matoyi na bino na bato mabe mobuta uta ekoloba. Bolandi vidéo. Manigance ni bakosala. Bolandi bandeko na bino ndeli bazoloba. Bakosala manigance kaka na Lubumbashi. Bakei beni ezaki tombe. Martin Fayulu yeki chassa bomoni tombe ba bete ba lacrymogène. Na beni na lakisaki bino. Bomoni ndeli basodola bango bakonganga na bako ya. Bako toka Martin Fayulu ko ya bolole. Ako kelepeka lokole bwele. Oyo bakanga ki azana maloba koloba te. Bande kolangai. Nazongi sabino na mikili ya mapaya makambo mauta eko salam. Yambo mwana mboka na yebite soki na epoque ya Sarkozy pas comme mukonzi. Boyebi lolenge ni président wala basala ki na endenge ne baneko déstabiliser ba campagne baninga. Boyeba ki papa oyo kombole ko kimanga zaki na misolebele o bakosela ki a violé moi aux États-Unis. Oyeba ki ndeni babande ko déstabiliser bato. Wana za musala ya Saul ya ko déstabiliser ka bato. Azo déstabiliser po ya régner. Mais na lobi pendant 21 na basali l'école au Congo, ba libérateur. Total ki bisono sur évaluation. Fiasco baluba baloba ti jengo. Basali ataki mamosi v. Congo ezaka chantier. Ba kundi ba fausse commune mona mboka mboka lekana kia. Alobi 5 chantiers ali boma, lali sanzala. Kunda ba fausse commune, zangisa batu misala, zangisa kimia ne 5 chantiers. Soki to zui po baza ko kanga biso mikolo ko sakala te mais na tambu sibino na ba commune bomo na ndenge balabala etonda ba fulu bwe balabala etonda ba salite talabino nyoso bozo soutenir emiso to lobela mboka Congo na lingi bino mingi yango na lobi bo examiner bitumbo tozo kenango tozo kenena mutu nyoso te ba congolais basi ba commune na tricherie basi ba lesi bango biloko oye bongoli bango mitema bokeba ba israélite mususu ba bundisa ki David ba propre libota na ye soki na ke plus loin na ko yebisa bino ya Marie na Marthe, pour la lycée quoi, il y a Lazare. Bande kole baboyaki, baloba ça déjà 4 jours. Ça déjà 4 jours mokonzi. Azolumba solo ni noko sala tika ya kufu. Banali ba empêcher Jésus. Mais Jésus alobi ba yebisi bilote ke nanzela langa ezali lycée quoi pe bomoy. Biso le sotolo baki. Nanzela la biso le 23 décembre. Congo la biso ekola telamba. Mutu mususu ko bundela biso bitumbo te kabuya l'homme puissant comme na suka. Mutu mususu ta ko bundela Congo so keza biso mokote. Soulèvement populaire. Tango bande ko la biso bazo telema à l'étranger. Biso beto zo telema. Congolais bozo souffrir. Na lobaki ngo na la fois passée. Ba ndeko la biso baza la poto. Bazo kele ko kwisa bendela Louis Michel. Bango bazo lia na bango. Bazo tambola la véhicule baza ko sac bango plutôt que bakolesa biso na décembre mais biso okosomela mwana elamba to comme na batanga ba fête mwana mukia ibakanzala te mwana mukia ibakateke para zangi tala ba congolais ba beli boma mwana mukia ibiteke élection za mboka mwana mukia ibiteke mobule za mboka alabi mama bali ko talisa biso calendrier okosomba bilamba la ndengeni okele ko yiba okokoma ndumbo tricher la ndakuna yo okokoma papa kele ko yiba tala gouvernement congolais ndenge komisi ba boti miyibi et komisi bango batu ya lokuta moyeba yo kali évangile ezali te po etato teye kasi situation mboka za critique et bongi to buka bikeko to buka la ndaka batata yango to lobi le 23 décembre ma ponami pembe na suki swana ingeta victoire mwana mboka Fayulu okokufa te toute arme forgée contre vous sera nulée sans effet tolamuka bolamusi ba congolais pe biso tolamuki na yebisi bino tobunda metala nani azali pembe na yo tanga makomi na nzambe okomona makambo na lobeli yo merci na bino nyoso bato bosomba fidélité ya kolanda miso tolobela mboka Congo ba poramento angolano bijou botinania merci na bapel nos olembate ande kolanga obenga ki otiki ba voice mais moyena chango ezate merci na openzo za la lukapa olobi mamoseya olobi ni pona makamba Fayulu yango la telemi na lobi bande ko komela kibiso merci na lycée bazaïba na complicité na yo pozo tikate ko yebisa biso no sezoleka encore une fois tolamoka merci na bino bactère politique tolingi bino mingi merci na Olga Lompinga la femme capable d'Angola Queen na pesi yombote la mokiteno Florence Batondo Mido sensibilisation aux sala merci pour bilope bolobi boko tombola mongongo innocence boli potiolo nambo mama kasi CPI Arthur Ndombasi encore une fois merci na lobi merci na kilame merci na bino nyonso bolinga ko de la presse merci pe na bino batu bolinga ngaite mais na kolanda bino te pour na expliquer bino
ndenge nini makambo masalamaka soki Gédéon abukaki bikeko landa kwa tata na ye combien plus fort ngai na buka bikeko te epai ya moto oyo azomema biso na mobunga mwana mboka Corneille Nanga o lena o loka o kiko o melata tite o ki mandoki etalisami yo merci na yo Dene Antonio Denewade plus 1 vraiment Nalobanine Nzambalobaina David, l'homme c'est l'homme mon cœur. Merci que Dieu vous bénisse. Merci Mingi Nakabuya, l'homme puissant, puissant de Kabuya, l'imbattable, l'incontournable, l'infatigable. Merci Nayo caméraman, les plus serrés de tous les caméramans. Tango la pesa kama la mwasi ombote mama Chantal Ayao. Tika Nzambe apambola yo po ete soki océa de la presse. Azale lobo ezali pona yo. Merci na papa osé l'homme sage. Merci na bino nyoso ba obolinga kabiso na ba obolinga kabiso te kasi tolobi bale na kana bino bolingi ni monyokoli to bolingi liberté o alingi monyokoli ake côté ya Saulo o alingi liberté ayo côté ya David. Merci na coordination de Jimmy Boyembe. Merci na Papa Jay o azali directeur recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pare ya bemiso bangai. Encore une fois, merci na maman Chantal Ayao. Kasi bandeko o botuna nga les États-Unis na longola kalineti te na longola Kabuya na longola na kolongola mokolo Nzambe akoya. Merci na Carle Bontongo. Bye. Mais ces gens-là ont dit qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants. Mais ils ont peur de quoi? Tirer à balles réelles, lancer des gaz lacrymogènes, de l'eau chaude aux paisibles citoyens pendant la période de la campagne. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est pour cela que nous disons à tout le monde entier, et d'abord au Conseil de sécurité, parce que les membres du Conseil de sécurité sont venus à Kinshasa. Ils ont vu, et maintenant ils comprennent que Kabila ne veut pas partir. Il ne veut pas organiser des élections. J'interpelle tous ceux qui nous disent qu'il faut mettre un bémol sur la machine à voter. Vous avez compris? Et là, aujourd'hui, vous avez en live. Vous avez la situation grandeur nature de ce que M. Kabila veut exactement. Il ne veut pas des élections. On nous a empêchés d'aller à Kindu. Bon, maintenant, on a dit non, Kindu c'est Chadali qui a organisé parce qu'il ne voulait pas être ridiculisé par l'accueil qu'on devait nous recevoir. Maintenant, nous sommes ici. Baba Kiungu au Katanga a organisé un accueil ultra, je ne sais pas comment le qualifier. Ils ont été dépassés. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter, d'essayer de nous assassiner, d'essayer de déranger les paisibles citoyens pour que nous ne puissions pas continuer. Ils ont tout fait, et comme nous sommes des citoyens qui ne veulent pas des casses, nous ne voulons pas des chaos, c'est pour cela ils nous ont imposé un itinéraire, et nous avons suivi cet itinéraire. Cet itinéraire, c'est-à-dire ne pas arriver au lieu du meeting. Donc ils nous ont dirigés vers la résidence de Baba Kiung. Nous acceptons cela pourquoi? Simplement pour dire à la communauté internationale, nous avons fait notre part. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer. Il faut qu'ils viennent, qu'ils prennent M. Kabila, qu'ils l'amènent d'où il est venu, qu'ils l'amènent parce que ces messieurs ne peuvent pas. Qui tire de balles réelles et de gaz lacrymogène. Vous nous suivez partout dans le monde, mesdames et messieurs. Nous sommes à Lumbashi et c'est inacceptable cette situation. Nous sommes en vivre en temps maintenant. Là, ce sont les gaz lacrymogènes. Voilà, il y a le véhicule de la police qui tire de balles lacrymogènes. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde. Voilà, ils sont là. De gaz lacrymogène contre un candidat président de la République. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde. Ça se passe à Lubumbashi. Voilà. Voilà, c'est de l'eau chaude qu'on jette.
Voilà, ça c'est l'eau, de l'eau chaude qu'on est en train d'asperger au cortège de Martin Fayulu. Mesdames et messieurs, nous sommes à Lubumbashi. C'est inacceptable, vous voyez vous-même. Ça c'est le véhicule de la police qui asperge. Ah oui. Voilà, vous êtes en train de le voir, c'est inacceptable. Voilà, c'est la police, des gaz. Voilà la police. Revenir en arrière, le peuple gagne toujours. Et nous savons que cela a été préparé. N'est-ce pas que Chadari avait dit dans son meeting au stade du 20 mai, au stade Tata Raphaël, il avait dit que les opposants vont souffrir. Ils nous ont bloqués. Nous avons 3 avions et 5 hélicoptères. Seul l'avion de 8 places a été autorisé à survoler l'espace congolais. Les 2 autres avions et les 5 hélicoptères ne sont pas autorisés. Nous avons importé des drapeaux de différents partis politiques, sont bloqués à la douane. On ne veut pas qu'on puisse les dédouaner. On a des difficultés. Moi-même qui vous parle, j'ai mis des tonnes et des tonnes de matériel de campagne dans des agences pour les faire venir. Les agents de l'ANER débarquent toujours nos matériels. Et nous sommes à Kisangani. Je n'ai même pas un morceau de drapeau ou de mes affiches pour Basoko. Donc ce sont là les méthodes machiavéliques, les méthodes dictatoriales où ils sont incapables d'avoir les mêmes armes. Donc là, vous êtes passé nuit ici à Kisangani. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.